Nzambe azwa nkembo nyonso mpona pokwa na lelo. Naza na esengo ya kotelema liboso na bino mpona kopesa bino témoignage oyo. Bible lobi na Proverbe 15 na verset 22e nango. Ba projet belé ezali ko échouer parce qu'il n'y a pas une assemblée qui délibère. Et ba projet et belé ezali ko réussir pour na ba conseiller. Dans na pokwa na lelo soki to pusani na pokwa oyo ko honorer couple oyo parce que liloba na Nzambe kokisami na bomoi na bango. Na telemi pona honorer Papa René Lukebana et puis Maman Louise Lelo Matadi Lissoute Longoli Matadi Maman Louise Lukebana Bazali soki otali bango omona ke naza mwana muke par rapport ya bango mais bango moko bazwa place ya âge na bango batia yango na se ya âge na ngai batombola ngai et nazala fier ya koloba ete Papa René aza mwana na nga nabengake mwana na nga nazalaka fier ya koloba Maman Louise aza mwana na nga et napesi Nzambe merci mpona baparents oyo babota bango biologiquement nakanisi Papa Joassin pe Maman Célestine Nzambe apambola bango pour l'éducation bapesa bango ya malamu bazala na respect mingi vis-à-vis na biso étant que basali na Nzambe et puis étant que baboti surtout ezalaka facilité pour na bana mibali base similier devant moi na mwasi melelo naza na fierté ya koloba mpona ntina mwana na nga oyo nabengaka Papa René soki nazoloba aloba ate ata likambo wana alingi yango te soki na impose yango asala yango même si eza contre volonté na ye mais soki natalisi ete eza mpona bolamu na ye esengeli asala yango même aboyi yango asalaka yango parce que mama ye alobi il faut obéir et même ma pona ya Louise nabengake ya Louisa ma bokilo nanga ate ayindisi nde nini soki alobi mama non soki nga nalobi eza oui etikalaka oui oyo ya ngai tisaka non na ye na se yango na parla nalingi naloba Nzambe apambola bino mingi Bible lobi oyo akohonorer papa na ye na mama na ye akovivre heureux libondeli nanga na pokwa na lelo parce que bohonoraka biso étant que baparents et spécialement ngai étant que maman tika ete liloba oyo ekokisama na bino bo vivre heureux bozala na bonne santé oyo nyonso elekaki l'équipe enza chapitre 6 ebandi Bible lobi bénédiction na Nzambe komisaka moto mvando ngai étant que maman na bino na déclaré na pokwa na lelo bokoma bavwandu kolandisama liloba na Nzambe tika ete Nzambe apambola bino na nyonso et aussi na honorer mutu mususu ya Elisa yaya nalingi na honorer na pokwa na lelo naloba oza penza yaya na Y majuscule na lobi yaya umela merci pour la nyonso merci vraiment pour la nyonso pour autant la raté que non oyazan de konanga ozwa plus par yaya Louise pour na ko stabiliser un foyer tondako yande konanga mbali yaya umela Nzambe apambola o mingi merci mingi